Et papa qui a mangé ma tête. Sokoda za association na hote. Moni bisu soto bene na Sokoda. To moni ça ne va pas. Tala Sokoda zali VV s'interdit. Sokoda zali empire VVT. Sokoda zali VV immortalité. Et depuis 5 ans ndeko na biso Rabi Mavinga na papa na biso Veza Chiluzi ba luka mwasi ya Kondo Lokuli. Veza Chiluzi, je crois qu'il y a Zarata na moi problème en ngai. Mbalo et tout que na justice nan. Mais Veza Chiluzi on dirait que tamusu na zo mwasi na yeto na soki na yebakate. Just wonderful, amis internautes, je vous salue partout où vous vous retrouvez à travers cette très belle émission Vérité Universelle TV. Et laissez-moi vous dire que c'est bien moi, votre humble serviteur Junior Moewabu, l'homme à la tunique de plusieurs couleurs. Aujourd'hui, je reçois pour vous encore une fois de plus l'homme d'artiste à danger. Il s'appelle Ntaka Congo. Ntaka Congo, parce qu'il a un message à lancer. Azapé na droit de réponse moko o alingi à revendiquer par rapport à la réputation naie, par rapport à la déviation donc d'informations, il y a quelques-uns oyo balobi à l'égard ya kombo naie. Nous sommes déjà là. Laissez-moi vous dire que Doudou Ninginina Azola Sabino, que nous sommes ensemble avec Ntaka Congo. Ntaka Congo Mbote. Ah, Junior. Maman Sylvie Kabea, maman sociale. ACP déjà, en tout cas, vraiment que émission Lelo, que tu remercies Brigitte Anani, Agnarobe Brigitte Anani, Dominique qui est moi à Moussakata à Londres, au Bazali, Kosid Kamakasi, maman Nabiso Bondo Luzeidio, maman Clotilde na Reine, Asia maman na Reine, maman Vicky Mabanda, hein, maman Vicky Mabanda Reine, en tout cas. Sandra Bumba, Ale Bumba, vraiment Mira Kembi, Tamba Moli Kambango, c'est pour la Kimingité. Il y a un moment que Junior, les autres vont au m'a bien de l'eau parce que les gens parlent de la rue. Mon émission de l'eau et que la moussa te belé va comprendre qu'on a sans danger. Ne va pas au yeli, bah oui, bah que non, à sans danger à sa moussani. Merci beaucoup Ntaka Congo. Alobi lelo toko panzante ke toko beta baleza côté baleza kati na ndenga mukete. Laissez-moi vous dire que nous allons parler seulement de 3 points. Point à liboso eza ce qui s'est passé entre confrères nabiso journalistes. Nous avons Vincent Toulouse Oboyebi Akenda Sango et aussi Rabi Mavinga Tokoyeba. Qu'est-ce qui se passe entre Ntaka Congo na Vincent Toulouse na Rabi Mavinga? Et d'autres points, nous allons parler à ce qui concerne la Sokoda. La Sokoda Boyebi keza structure, il y a droit d'auteur, ils a chapeauté par Mbutamutu vers Kiskiangomangana. Il paraîtrait que Sokoda, l'élection ensemble est commis délocalisé, c'est-à-dire avant Bandé Kosalama à Kinshasa, mais d'après le rumeur, ensemble est Kosalama à l'intérieur, Boyebika système et comique à Bongo, président Monsora Vandi na pouvoir, Yaba Asbel à ligne Kolongwate, Tomonaki Constant Mari, fédération et football, ensemble est comme tantôt na Kisangani, tantôt na Lubumbashi, et te occupé que Sokodé et Salama Bongo. Et point Moussou Toza à ce qui concerne artiste Giseke di Mabiala Oaza menacé, Yangoye en tant que moutou artiste à danger, tu beta baleza côté na baleza katinae, Vechaka Congo. Tobandi na question na biso liboso tolanda ki émission moko ezoleka leka na banet à ce qui concerne Vincent Toulouse na Rabi Mavinga par rapport ya mbongo oebimaka SOS ya papa lokuli betela biso eza nini au juste. Il paraîtrait que yo liamba mbongo wana ya SOS betela biso yo moko oza témoignage vivant, c'est quoi la chose? En tout cas, passé Gilles Max Massi, il y a vraiment que merci. Et nous, il y a yo, bois mingi soute, na net ba leki na ba biri, baso mingi te. Il faut y a cause information. Ça peut vraie information peut aux obèses. Au moni, tout éviter surtout, menga ben ça na presse. Tout éviter ka mingi ba bien en rumeur. En tout cas, Sandra Bumba, bizarre, nous secrétaire moi vraiment. Mais papa la biso le coup la koufa depuis 5 ans.
Vous comprenez? Ce qui est dans mon dangandanga, tu comprendre. Mais depuis 5 ans, ndeko na biso Rabi Mavinga na papa na biso Veza Chuluzi, ba luka mwasi ya Kondo Lokuli. Olu ba banani ba Rabi na Veza Chuluzi ba sata SOS, ba luka komati sata Lokuli puis tombal, bango musala bango ka banda site na bango ka kofinga kangai, ko tsokola kangai. Monique est dans la poto, vraiment dans la vérité, il y a des gens où vraiment que ce qu'on finit, ça me passe, ça les blesse. Parce que les la poto, il y a des émissions où yo, bah que j'aime story à sauter, bah bimisa sans danger, de l'eau comme escroquerie, les bons yibi, bah ya. Junior, on a eu tous les lotés, junior, tout ça, aucun narratif du Cameroun, qui peut prévoir l'appui. Mais comment va ta poto? Bato baza na environnement moko sain bako saka bango bimba mo tsaka moyibi tsaka mo kaka moyibi mais ce que j'ai fait mais ça demande des moyens ce que j'ai fait banda sans danger 12 ans ngoyo junior wa mutu ngai yoko bomba ngate so lo mabe ko baki acha ko sai mabe opera conseil vie ya madame muté mais yoko de lobela ko tunga ke vie to ma mundanga na to kana yo to kende historique ya Lokuli. Parce que tu as besoin de l'écriture Lokuli. Lokuli est un beli. En tout cas, nous avons un collègue naïe. Papa Ngalfa, alors tu peux s'imboter. Ce que vous avez crime au bout, chitunga. Wow. Beba kapone bimate beba kangote. Tata moko, je crois Patrice s'appelle Almina Ngai, akana Braza, akana projet moko sala mutualité ya ba artiste comédien. Soit artiste comédien beli, avion memiti na Israël. Elles ont pas de mais pas de signe papa de papa Ngalfa les Camboyo chitunga wow et bandaka wana suba combattre à sans danger papa la biso beli la pesi maman pour son vuba ou peut être actrice na groupe papa de papa Ngalfa na notre papa le côté on a dans l'église on a ma bague mbasso moni il y a conflit entre biso na ba association mususu na ba ngai ceux qui bamoni ki tango mususu bamoni 1000 fois ko bima wana komi que côté moko bien vraiment ba ben on ni ba blendango papa tête ka Kongo wa meka ni ya Lokulité en tout cas na mekata itata ate nde na bosse comme na yena kozwa aza artiste Lubumbashi aza pasteur yenda utaki Lubumbashi tango kisango Lokuli zobela ne uluka ngai kicha Kongo na besoin utala papa Lokuli na kisalo mabondeli pande ko artiste tomati campus tokutaki mwasi ya mama mwasi madame Lokuli to en tout cas la musi Lokuli ah mamoko passer à comprendre dans 10 que na ngwa pesier na moi quelque chose à ngwa remettre maman abino ngabe za mu Lubumbashi na zo ba image na mema ndema ninga Lubumbashi sa SOS wana passer wana ngate na mema Lubumbashi na luka soutien ba aider ndeko so artiste to bimi la bijote tango ngalofara ina hôpital tango sango tsaka konga uta uzi ai ndako menace bande tsaka kongo to kangisa yo nini boye ba image tina bengi passer wana oya uta Lubumbashi papa ça tout coûte na yaka na caméra to longola image pas de boyiso problème parce que parmi bato abunisa sans danger Ngalofar azali na papa masumba abunisa sans danger malaka na yebinga pour éviter ba kwak to bengi Ngalofar to keti na commune yaki na commune ba rumbwana be na caméra ba fundi caméra ba écraser ba image ya oyo ya papa na Lokuli nde Lokuli pe ay kokufa ele kana ngo tukuta pena mwasi ya mwasi Lokuli tukuta mingi na sokoda pour moizate kaka nde vantie nde bata poto batali image moko voilà benani Rabi Mavinga na Veza Chuluzi ba confirmer que ngana sala OSS na mbongo ya Lokuli na mela mwasi ya Lokuli lelo na ko aider loko moko boye parce que vraiment que biso photo na mikanda ta musonde baganga kawana donc vraiment là qui ça y voilà il y a un secrétaire là au bon besoin ngona te voilà kozwango otanga na moke
voilà autant à temps OK voilà ils ont sécurité parce que limsangaye maman Sandra Bumba au moni yango autant OK banda je crois banda kuna transmis copie yemo autant transmis copie pour information à son excellence monsieur le président de la République, chef de l'État, palais de la nation, monsieur le ministre des Finances, monsieur le ministre de la Santé, monsieur le ministre de Culture et Arts, monsieur le coordonnateur principal de l'ASBEL Artistes à danger, tous à Kinshasa, à monsieur le ministre d'État, ministre du budget à Kinshasa Gombe, demande de liquidation $13 000 américains. Monsieur le ministre d'État, subséquemment à la lettre numéro 1046 bar cabinet bar ministre, m'adresse en date du 1er septembre 2017 par Madame la ministre de la Culture et Arts. Je vous demande de procéder à la liquidation urgente de $13 000 américains pour assurer l'évacuation à l'étranger de l'artiste plasticien Loufoua Mawidi André, dont l'état de santé nécessite une prise en charge immédiate des pouvoirs publics. Cette dépense publique est à imputer au crédit centralisé et les fonds relatifs sont à domiciliaire au code comptable public au 0568 cabinet culturel. Signé Bruno Chibala Nzenze. Voilà. Moni biso bomba ka sécurité. Otangi mukanda zali primature. Copie et qui na président de la République. Ndeba oyo gouvernement le bakisa ko za moyibi. Ça se coûte rien. Parce que le bimisa parti c'est belé au bouton. Et d'habitude que est-ce que awa moni ozo bela zali artiste praticien. Ba comédie président praticien. Mais la comédie pas loufa sale que quoi faire. Ba comédie coordinateur principal à sans danger. Vraiment 2015 mo sakana Londres vous la capé fier pour les la kamingi tena makamsusu zoba oyo zo le ka na ba internet parce que ngala c'est la kamingi na émission na bino objectif des émissions objectifs on est à la source mon t'a tembe azalité yemo Chaka Congo yo zape journaliste TVS1 ole kaka Rabi Mavinga Vincent Toulouse bazaba confrère et en plus aussi bazaba petit frère nayo. Est-ce que as-tu déjà eu le temps par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as attendu au benga bango solana ba? En tout cas Michono ka 100% Zambé cette fois-ci impression Kondombasi omoninga na za diriger hein? Si tout diaspora mutuva va contrôler kangai. Moi je suis contrôlé par la diaspora. Dominique moi musaka à Londres. Bangonde bazui décision kuna. Ba diaspora bi que non papa dernièrement tout ça une émission. Ba comédien na ba comédien vie ndenge ba finga ngai. Kachaka Kongo aleki na télévision. Azo senga mbongo lisu miso vie non ndeko na ngai. Ba tu ba ganga kawana. Oba moneki ba image o dozaki récit na pas premier ministre na papa Lutumba Simaro. Nga mona kabangote asa danger et ça la guerre moko satanique il faut pas image ma bé pour ne pas sunga ba artiste parce que lelo to sungi ba c'est belé net mutuko la mukusfo do ça l'émission Dominique Mabwa ozalaka mourant azalaki na hôpital ya dispensaire na Bandal. Tant que docteur Dominique azo kufa ne abenga mbamba les Dominique na mema Dominique Mabwa na nie na maboko azo kata motema na mema eti na mama yemo ngamo na simbi Dominique na salite na maboko mena bossa na kata na remesa mingi diaspora tikanga te pour le comme gouverneur au sport Simboui nani comme Denis Kambai papa Mouva Sakani mbongo bimisa pour sauver Dominique Mabwa mais au moins attends mon côté que moi ça Dominique Mabwa avec la télévision na rappelle la témoignage moko na sala na la télévision petit nani Fabrigas na ke pas Fabrigas souvent Dominique Mabwa. Yeboule ah tam Sofia ngombo ngona tam so liana ye
azu 200 dollars pesa ngai nakini hôpital na remettre 200 dollars pa moi c'est ya Dominique le fond pe aye elle va payer information sikoyo je me suis Fabrigas bakutana moi c'est ya na le fond bona moi c'est na Fabrigas ba remercier papa Fabrigas merci na 200 dollars tinda kiso le vieux on a vraiment pas quoi ça m'a ramené ce qu'on pense c'est quoi que TV et Zali radio T yo yebi même les nabi tam pour la bien tam koya ba chroniqueur tous les chroniqueurs na Hôtel Invest ba sala ka reno moko boye pona ko kunda babia Chokoro ngabitin babia Chokoro ça journaliste c'était babia Zali artiste na mena guerre avec tous les chroniqueurs oya Kisasa oya Congo niso tanga kawana. En retour, c'est moi qui est parti dans l'ouf aux accords à Babia. On a remis ça au fur et à mesure, mon pas mon compte. Tout ça l'obsèque à Babia. Vous Toulouse, je crois qu'il y a Zarata mon moi problème en Vengaï. Tout ça là non parce que façon ça le là même coup de Rabi ma finga coup de mamouké mais vous Toulouse on dirait que tam sur la zone moi si na yeto na soki na yebakate même makamba kokolioko atindaka fe fine moko boye ko finga ngai yo monaki moza kokolioko so azongi susu fa na ngai na maboko na ngai pona koluka SOS moi na basali mo azoli bomba omoni mbalo yetuka na justice nani justice toujours déjà bande wana justice contre nani Vincent Toulouse na Rabi Mavinga bakende yo za journaliste bon ba journaliste pourquoi to luki ba petit no bosoli à la mia non ngana papa ngana bo relation na diaspora te diaspora ba papa tsaka Congo kutu Dominique kile mwa msata avant-hier na swali na fête moko na paria waliko na yo obima escroc obima mutu wa yiba kambongo na l'action exemple ça c'est le gouvernement central ça c'est rien ba mayaole mayoni na tubo kutanga ba kumsusu ba tuto edaka bakiti nani ona ofanda kona se Paulo Tumba Simara mutapanga mbongo na somba kiti wana poka panga mbongo wana po ibe intervention na salaka nini pona ye bambongo bagana wala mbongo te ba $50 vraiment que maman va la transfert il y a les passe mingi likambo ya baleki na biso o ba bengi kolobez moi na ngai Karim Mokonzo na pesi mbote zompana ba suko kuzo kebez ndenge Karim Mokonzo akeyaka zompana parce que Karim Mokonzo ba sa ba base na ite ndenge ba jar na bango akera iloko na akera ko mko bato atali yango mais na nzambo na ressources leki na bir bako keba base mais non il faut éviter ba bien en français c'est la diffamation j'ai des enfants ba koko bazali donc bata ba ko da ben tele bata la ke koko na bango aleka mbongo ya de nene lokoli yango monike bango to kena justice na bango bala kisangai image on a la sala SOS ya lokuli batangira nga bato oyo nga na zwaka mbonga lokuli on en est marre on a un peu de respect ce que j'ai fait na biso nani mutula ngai vungusu photo tambo na yo nanu to tambo na ngano nanu essayer de kota kokanga babe muso azo bitanga sali orgate soki nsama matisi yo tuzaki de nemana leki na nga bir na matanga ya tchombalati tuna ya bir ata mise mokote ata artiste mokote na mbongo bale pa tchombala non un peu de respect quand même que mon justice ça ma BPT si c'est un souba kozongi na nzela avec papa la prochaine fois kosa so boete mais bose bakangi ba petit no ba ke makala yo réaction na za mutu wa kofolo mbi akena makala bongo wango so makai makala mabeza ba bango na makala nanu moi teke ba confrère ba journaliste ba René Abiri bazana ba Karim Mokonzo tangi ba Mike Lokamba ba Matika Songo bango nyonso ba petit no solo na bon au moins te okangisi confrère moko ba ko sanga na pe liboke contre yo non kokangisa bakanga bango te bakende ko se justifier na ba oyo ba lobby ba kotuna bango image ya SOS lokuli batuna bango mbongo oyo na zwaka okazu eza faux ba benga ngo probation bango baza ne preuve papa baza ba journaliste loté baza ba loté ba ne preuve ngana so preuve na l'action preuve parce que c'est l'action moi biloko be na bombaka pona yo pona bomba ngo pona yo simba
pour la bombe mingi vraiment au monde que to évoluer makasi mikolo lelo to évoluer makasi so ndenge to zala kité que tant so ndeba ko kanisa vraiment que zela moké vraiment que au monde voilà au monde zela maintenant à sans danger to sali makambo mingi maintenant to éviter bozoba wana to commis avant de faire quelque chose il faut un protocole d'accord. Tant que ça en tout cas désolé on ne fait pas ça voilà je crois que mon a voilà na plus exemple des contrats na PCO oyo ezali tina wendo mwana wendo mama na kufaki voilà oyo des protocoles dali to salina papa Lufwa Mawidi zo point d'ango de sali. Alors, désormais quand on n'a pas ces documents donc ça est là comme côté junior Croix Rouge ouais bah t'as salati bah fout de maranding quand on a bon Croix Rouge UNICEF Médecins sans frontières bah nous sommes dans l'association bah vivre na ba don na ba action salak yango ko bozo bele ki mingi yango to bandi di kamboyo to signer no protocole d'accord que mbongo so ebimi mbongo oyo to zwaka oyo isa mbongo sokoda te isa ba relation na ngai na kolukila yo biso pe na relation na moyen wana et permettre association et vivre parce que pendant que ma partie de tout le bureau faut dans bureau vraiment que visa chelouzi na rabi bavinga ba na bangote parquet à Gombe ba parquet za ngo nini OK ba se présenter que non de ça qui ezali bozali ba me prévu ba batiki bango so batiki bango te ba ke dans makala nanu et que pesa mayele na ba artiste tika ba landa net exemple hein maman Sylvia Beya maman sociale net yo mukoso maman sociale silika nayo parce que le ba solo on en est marre on en est marre. Non, c'est l'association, la RDC, 24 heures. Tout ça, on prend un bon côté, tout ça, on prend la bolingo, l'artiste, pour donner un temps, on a la belle, la koufi, oh, bakangaka. Ah, qu'est-ce que tu as évolué là et là? Tu n'as pas dit chombo, tu n'as pas nan basaka de kunta, tu n'as pas kisinjora. C'est qu'on fait pour les artistes. Sur la artiste, premièrement, tu commences sur le lieu. Deuxièmement, les gens étaient au Watanabe, Azagi arrêté. Azagi na kancha ou ta journaliste, comment quitter, comment quitter. Mais ngana comment qui na osé comment kuna parce que na yebi que ba konje que celui qui défend les artistes dans toutes les circonstances. Just wonderful, cher internaute, c'est lui qui défend les artistes dans tous les instances. Il s'appelle Tchaka Congo, l'homme d'artiste à danger. Merci beaucoup. Nous poursuivons avec le monsieur avec Tchaka Congo. Le temps pour moi de faire un big up à tous mes vrais. Là, je commence par celle que j'appelle moi c'est Pembe, moi c'est Kitoko, Mukajwa Benda, Mama Sociale, Sylvie Kabea Balobi, Espéfac, toujours de l'avant. Et aussi, je vois encore celle que j'appelle le manager international Eldwige Ngombo Balobi na kati ya Lyon nande bakangima solo et sans oublier sa grande sœur propre, elle s'appelle Zizi Ngombo, général major. Moi c'est à na kati ya Lyon kuna balobi bangonde makambu quoi. Et aussi je vois Adrisha motomètre ya nanga beba zibeba motomoko bien makasi. Nous sommes là avec Tchaka Congo tobetali solo Dom la ligne la autre Dom Nalim, big up à toi, on est ensemble. Là je commence avec histoire pe ya Sokoda. Tchaka Congo za membre na kati ya Sokoda ba rimer ici tamboli ke Sokoda ensemble nango général topé élection nango et comme délocalisé ndenge zalaki avant ça na Kinshasa sko bazo préparer que ben élection à Sokoda et que ndo ça na intérieur, mais les autres disent que na intérieur on est comme système ya fekofande ko somara sala ka memi élection na intérieur a foutel bino babiye a salibo yo zolobani en tant que membre à Sokoda rumeur wana eza vrai ou bien eza faux? Naza membre na li travailleur à Sokoda marqué que ba fouta nga soute qu'est-ce qui sont devant merci que surtout wana que ça fait mal au cœur, ça fait mal au cœur. Moi les candidat Sokoda wana on doit soutenir ça. Ce que le Sokoda, tant que vous avez Sokoda, écoutez, l'État congolais bon,
sokoda mon akawana et ça na mbongo ebele mais tant on est bandi o bazo ganga wana bazalaka te ingénieur bezi bula to pesi mboto bazali abimisa mbongo le pona eloko salama o le baganga o bazo ganga le balaki wapi biso buni eloko pona salama mais lelo c'est le barimelo yoki que papa qui a moi maté to pesi mbote PCA sokoda lobi que non Mbaloyo Kinshasa n'est pas le Congo pas que c'est la province ça c'est quoi mais qui cache la forêt ces bruits là dans la forêt ça cache quoi Junior on doit parler la vérité l'imico il est des missions congolais tout bon qui ça Tony on s'en dit éminence tout bon c'est sur le côté on a il y a Papa Gobi les gars guitaristes il y a un grand calé le coup là ba mission on a bazana orate ba na kombote yoki komba imiko ça karino wapi mbalo yo tuka na 6 nan moko boyi na lo bango na émission moko te jour le président de la République Joseph Kabila ayamba ba ministre na Kingakati ayebisa vérifier mwana ni musu sala émission na plus numéro à vérifier sala émission OK tout n'est question wana que vie to ko tout na question je beaucoup de la présidence de la République la Kingakata ebisa ko nini ngana zela bana poto mission noka mpeza ko ndombasi wando tikeli ngambo wana ipa junior akozwa numéro pesa ke mwanga akasa émission alingate te ke tout na ye les grave ma les ngai nani petit la salle nzemo les grave nani takobe les rappeurs là non bazo to ba dicté tala omoni biso ba villageois soko biso ko na mbolo so na mai oyo ele oyo ba ele to bo katisaka ya magodo masaka wa soki zo le laté ko katisa mai wana te parce que moni loko mabe moni biso so to bene na sokoda to moni ça ne va pas et ça ne va pas tala sokoda zali vv s'interdit sokoda zali empire vvt sokoda zali vv immortalité. Mais de toute façon, du quartier à l'objet même assemblée la province. Ils ont vrai tout ils ont faux. Non, ils ont solo. Mais tu sais pas que moi ma tête attends la statut ça dit quoi? Mandat pose la présidence Sokoda. Il y a combien de mandats? Ah c'est laisser tomber la piège parce que mon était là. Les on a junior. Biso comment administratif hein? Ne ba ganga kawana. Sans bureau, on a bureau ambulant, bah bio tambola, on a bureau non a ça. Bien là, non. Non, yende ko ngai. Yo de toujours na Sokoda. Ba bengani Sokoda par manque de loyer. Vrai ou faux? Vrai. Alors, bon si on a en danger, nazano ko bunda ko tepa. Non, tala, eloko wana artiste à danger pe umeli bato ba diaspora batindi la ko ba mbongo koko bomba ndam to zu bureau ata $50. Moni, eloko lobi wana lobaki ozolo bango trop. Bien sûr, la va retrouver solution. Pourtant, de leur propre, la salité. Oh, oso reconnaît. Oh, salité, ça va de Tengama. Chaka Kongo azaki musicien Palita Bembo. Quand tu parles de salité, où ça allusion à ni? Ndenge de bosso na bien la télévision, ndeko na mawa. Tango dia ça va siminga ta soto côté de la chambre. Beaucoup de bilan na lata eka Obama. Mais c'est pas où dema utaka. Ndeko na iPhone di makeloko. So ba tomboli on ndima diaspora tomboli ngai et comme singa propre kolia même temps sur la biso ça c'est que benga maman nanga maman Clotilde reine na lete a papa zela muke na quelle chance malgré mbonga passe ya poto na poto ko la passe tu dans ma lili oyo mishonoka un peu ko ndombasi ba ko tika ngate nane Mike Mike Kembi na bové parti ngate bangonde bato baso simba ngai papi papa souci na bango même bana moto ke kufa ngai baso se préparer na benga yo to de talakana na ni na batiki kan to ko baloba ko fi apesa tete le moto ke soma kana ni na mayele na moko wana mayele na moko fite ko fi azali ala mbonga na ngo ebele na ndako so atandi yango musuka pelisa be mi fe pesa brr kisile pelisa brr dot tout ala mitu mais na moto simo côté na pa moto kate mais de toute façon na yebi que diaspora za solution wana que moni makambo tam sur beaucoup de gens bazo mona toute aventure
mais il y a aventure. Et Dominique Mamoussa à Londres, c'est aventure. Au cas où le Chaka Congo a sous na bon à Kofi. Sokoda pe sort na nini artiste à danger sort na ngo ezanine mutu mususu oya zui sac na bando tambola na ngo pe kaka artiste à danger ou bien il faut bureau moko ezala. Voilà raison na yo ba ben en français ba soubassement. Il y a déjà des soubassements de ko tambo so kanga wana ça sont des ba documents officiels hein. Zo ba documents officiels zo mona oyo rien ne sert à courir. Mais vanda nanda kuno document officiel bande kona papa leki papa kuluta ozwango ende on a il faut partir à temps. Oui AMC oui amical émission congolais oui de quoi la noter nous on benga ngabi junior diaspora aussi solution c'est eux ne on a salaka attaque to peut pas mal la tire pas aller comment tirer si na mabilo ko salaka oui. En bref, Hassan Danger pendant Koufa et Kotika vraiment déjà au salanga ezalaka boy tout ça na yo émission moko au sala SOS bureau ya artiste à danger Papi Maïbelanga Patrick Otinga Patrick Tchasibasu mona Karine du Nord bayebi kokeno mbangu te cadeau ya ka surprise et donc o ba bombelinga yo biango te le comité ngisa ko tona te souci na biso na nous ananu nzamba battre la biso ndenge ba na Bible ennemi amona lipamboli na ngai ennemi amona kotonga na ngai mais les gens sont ba guerre wana ça ka conflit ya complexe ngana mema bango tout ndo bakanga wana ngami na présidence na mema na primature comprendre côté na banga na longo côté déjà na réussir kolata kolia en tout cas déjà diaspora check conseil kaka pesa na président ya Sokodo yebisa eni papa ke mwana mateta Sokodo za association na ote isa ndako na ote isa VV immortalité isa empire VVT ezali ya ba artiste congolais zala na bonne foi tamususu bazobeta ko maboko kuna bazobeta maboko baninga yote tala bato ya mwangana ngai petit na yo vie petit ami ennemi non vie moko s'embrouilla vie soko zoko la salaire na ngai que tu as commencé salaire na yo mais l'équipe va ça banda pour protéger mais na le bien nazo revendiquer droit na ngai biso motoki na biso mali na biso bima pour na Sokoda nous avons droit j'ai droit même ça il fallait aller à Sokoda droit biso contribuer au risque pour la Sokoda wana mais conseil na pesa vie komiko sa manote bazo pesa plan wana plan ngo bazo pesa ko balukira yo ngama pour zo bandengo wana ko balukira yo l'administration il vient au sanga mikanda oyebi tant na statina yo pour la présidence Sokoda et senga mbula boni et senga manda boni comme côté la pièce wana te bazo kumba bazo kosa kosovie lokola yo bengana petit na yo obi petit o vraiment ayebi ke soki mutu likame ko butu mo chaka Congo ba bata Sokoda be comme bruyena batu moko ba linga mbongo ko ba mona mbongo Sokoda ko ndako na bango maintenant vraiment que na remercier Mishonoka BBC Noka ba pesa conseil papa chaka Congo ozo sambouye tikala zone la sans danger sans danger zali vision na ngai ezali elo moko on appelle ça me remercie na maman na ingénieur Kikudi wazaki conseil social à chef d'état tango papa soko bébé c'est loko nzamba ko punir yo mais de lo vraiment la peste tata lita bembo mbote bazali ayebi o baganga kawana junior baba ta simanda ko bakenda ka répétition akepa na bango mais de défendre les instances supérieures na mona ka bango te yango moni ke bato wana bakoma complexe na lo bango balaka na biso ke asa en danger engage tous les artistes au moni ozobunda. Merci beaucoup, chers internautes. Encore une fois de plus, je salue Sophie Mwamba Nakata Italie, big up à toi. Et aussi, je vois Roger Kosama, le combattant qui
bombarde Nandenga Mukete, sans oublier Azmak, la Canadienne Motema, ya Pepe Kibala et aussi l'artiste international Aimé Larisse Moseka, je mixe et remix. Et là encore, je reste avec une seule et un seul question au Tozotuna Chaka Congo à ce qui concerne l'artiste peintre Gisekedi Mabiala. Il parle Gislain Gisekedi Mabiala. Menacé. Azala qui menacé Chaka Congo yo muto artiste à danger. Ezala qui dit Yanini beta moi li solo. Voilà. Merci. On a bien rayo. Lili Manjwangani mutea munene na reine. Ah, na reine balinga trop hein. Ma victime ma bande vraiment que maman Clotilde na reine vraiment que eza mamingi. Fan ya mokonzi. Nazo s'adresser na bino ba combattant. Question réponse oyo. Question yo, boka réponse na ngai. Botinda ka ba artiste. Oh les artistes ne font rien. Pour dénoncer ce qui se passe dans mboka na biso. Mais l'artiste peintre n'a pas mettre chaud de mbote bazali. Papa Pierre na Poutou na Nove oyebi yango bien. Papa Pierre na Poutou na Nove. Tata wana asa ba tableau na ye, je crois que si tu peux un tableau wana c'est mettre chaud. On a mettre chaud, on a mettre chaud en tout cas. Muta pesa biso cadeau na fato pesa ngo pour que la République, on a mettre chaud depuis ce mbote. Donc le monsieur en question, l'artiste en question à ça que tableau naé à se peindre vie à la société mais bateau à la on va se faire dans côté na ka taxi ba bloqué ba bundi bitumba chance azali sportif 45 minutes ndé ba tseki mbeli à qui se trouver dans hôpital ba combattant diaspora est-ce qu'il faut les autres remercier diaspora makambo ya Russie mukende chimanga en tout cas merci na obosali soutenez l'artiste peintre Gislain Tshisekedi Mabiala ala etamoko oyo vraiment bo soutenir yango na zo remercier bino mingi na obosali pa ya papa na biso Rossi lui aussi mérite bo encourager l'artiste na biloko ndengo wana l'artiste doit dénoncer vraiment que na contact on a zanango beaucoup benga bengai donc aider papa na biso Gislain Tshisekedi Mabiala mais curieusement les autorités culturelles il y a Katanga ata moko a comité ni les gouverneurs ni les ministres provinciaux de la culture des arts même bakaya boye c'est là où ba ces congolais ba ça marche mais qu'on a bon exact bakoyate vraiment maintenant vous montrez que valeur sans danger. Comment on a dénoncé? Je dénonce ce qui s'est passé dans le Lubumbashi envers l'artiste peintre Gislain Tshisekedi Mabiala. En tout cas, vraiment, pour soutenir rien. On a besoin de contact. Même si on a lingi, parce que on a non. Maman Clotilde a tindaki 100 €. Maman Nabiso Vicky, ma bande a payé 150. Maman Nabiso Lili Manjwangani, Mira Kembi, Michonoka, ton autant à combo. Numéro contact sans danger 00243 81 657 0958. Pichuzo de Lausanne, nous allons Pichuzo de Lausanne, pour soutenir l'artiste Gislain Tshisekedi. Merci. 243 992 30 43 40. Contact yangwana pour soutenir biso bo landa gauche droite. Ce qui mutanga ganga, papa Dominique na musakata bi non. Bimisa biso élément oyo bakangi tshaka Congo iba mbonga mutu. Bimisa biso élément o tshaka Congo o tindaki mbonga komba kite non. Attention distraction en tout cas. Maman na biso va la transfert merci mingi na boseni te mission no kempesa kondomba si yomoko yoki ke mutu na ngai passer Gilles Maxime si évangéliste parti ko ité dans ma bonne libo continent ngoma ben Bénédicte Star boké ba na distraction à sans danger 12 ans ngoyo junior yeyo so li moyibi junior banga ta vivie wa moyibi mais vous dans la distraction vous banga te bientôt procès entre Vincent Toulouse na Rabi Mavinga, bazal entendu devant les instances judiciaires.
Just wonderful, chers internautes, nous sommes bel et bien arrivés à la fin de cette très belle émission. Tous les propos que Chaka Congo a dit, il a parlé, ça n'engage que lui et lui seul. Quant à moi, je tiens à remercier tous ceux qui me soutiennent. Là, je commence par la grande dame de mon pays, Barobenge Mama Social, Motema, il y a SPFAC Mobimba, il s'appelle Sylvie Kabea Kabea Wetu. Et aussi... moi, c'est Nabiso Mama Florence Bando. Moi, c'est qui s'est mené avec la famille du cœur. Vraiment, merci, vraiment, Kolembate, Maman Florence, hein, la famille du cœur, toujours du colo. Maman Sylvie Kabea, ils m'ont aidé, SPFAC, Mikolo, hein, ton anga, bon, c'est la ngote. Merci beaucoup, maman Florence, big up à toi aussi. Là, je vois encore Azmak, la Canadienne, mon thème Pépé qui bat la Kuna na Canada. Sans oublier encore Roger Kosama, les combattants qui bombardent. Et ma petite sœur propre, Nakatsa Italie, Sophie Mwamba, big up à toi. Aussi mon vieux Adrisha Motomètre, Bébazi Béba, big up aussi à toi. Kouloutou Magela, Nabosani, le sage. Là, je vois encore Aimé Larisse Moseka. Merci aussi à Eldwige Ngombo, le manager international. Moi, c'est à Nakatsa Balion quoi. Et sans oublier Zizi Ngombo, le général major Balobi. Nakatsa Balion, Wana Baonde Bakangima Solo. Et tous les partenaires de Vérité Universelle. Là, je commence par Tina Desirico, MK Franck Massaka et aussi Maître Ege. Et sans oublier le full boss. Le full boss, c'est celui que j'appelle l'homme à double brassard. Il s'appelle Maître John de Switzerland. Motema sur la tête royale. Maman Misha, moi Simoko, bien makasi. Et je salue aussi notre superviseur, Papi Lokongo, merci pour les soutiens que tu ne cesses pas de nous octroyer. Et la personne qui était derrière la caméra, il s'appelle les robots de la presse congolaise, Doudou Ningidina. Quant à moi, je vous dis, restez branchés, abonnez-vous massivement et partagez nos vidéos. Retrouvons-nous à la prochaine numéro. Bye.